akufi mpona bacomédien te botika okoti bacomédien bakoba Diana okonto bacomédien basuka Diana tina suka la qu'on se dise la vérité mutu aza cause ya liwa ya Diana eza mobali na ye ya poto o marie wana ya poto. Mbote na bino so ba famille, j'espère que vous allez bien à bolingo nzambe biso pe apé tozali bien bien notre pe nzamba lola azobatela na vidéo lelo ba famille na yeli bino ba voice ba voix ba image oyo ndeko na biso na kombo ya tendresse asali abimisi ba vérité ya liwa ya Diana Makila eloko nini oyo ememi ndeko na biso Diana Makila na liwa toyoki biso su public lobby social media lobby que non Diana soka kufi ezali pona ya Gabi ezali pona Gabriel selon explication ya tendresse ezali nango Gabriel te Gabriel abato azana innocent mowe Gabriel babebana kina Diana oui mais après wana babongisa kina bango ezalaki ke Diana abimaki na mwana ya Gabriel babebana mais babongisaki siko eloko nini oyo ememi Diana na liwa ezali po parce que Diana comme ko bimana mwana poto nande ko moka mobali avandaka na France or kende ko azalaki marié a compliqué ki vie ya Diana makasi a stressé ki vie ya Diana makasi ayaki ko divorcer Diana jour asuka basolaki na Diana na foni to yebi eloko yebisaki ete babimbala moko Diana akweyaki azui AVC yango memaki na koma na ndenge ememi na liwa. En tout cas, likambo o esali biso pasi etangisi ba ma misu ya biso nyonso to poto ebaki Diana zaki actrice moka bande ko jouer vraiment très kitoko asekisa ki biso asepelisa ki biso. En tout cas, bande ko na biso mibali ya poto pourquoi bozo sala boye pourquoi bozo ke ko sa bande ko na biso ya basi na Congo ni eza nini yango toloba te soki to lobby o ananita ma vita cho to lobaka trop to lobaka avec raison to lobaka ba n'importe quoi te na ba makambo ya boye eza quand même bien te Diana zana vie molaya ko vivre jeune fille jeune maman bo atiki bana na ye likolo kaka ya bolingo na bino pe bandeko na biso na Congo ya basi ba ya basi ti lelo bo comprendre kati ke mibala poto boyo ko sabino boyebi yango te c'est ça marambasika est-ce que boyebi te banda baloba bakangama na procédure ya divorce ti lelo ba ko sarabino kaka vraiment ce qui peut non memi bolingo na naturel et aussi mbakate yo kanti ndenge zabo artika mwasi na poto ya kobala yo et aussi mbate lo baso ko tele zakala hôtel kisi wana nde libala na kufi ayo kobala yo kana naturel et aussi mbate en tout cas vraiment eza pasi pe eza mawana mibala poto ndenge bozuke ko sa basi na Congo nzamba ko juger bino eloko liba sala yo te ko sala pe muninga te. Donc molimo na yo Diana epema na kimia avant natina bino natika bino botala ba image botala boyoka ba voice oyo na kolinga na pesa ba gros bisous na mokrosomi ya cause unité de mesure papa bana love you so much Jonathan Jibril my darling bravo talara yo balebi baleza na makolo na yo JVC Junior Vango bon tonton moko bien asolara bien makasi trésor image babi image ya communauté talaraka yo déjà ba gros bisous ebele lisusu na vie na ngai Naz Kaloji vie na ngai Naz talara yo nde makambo Naz Kaloji Eric Batolonga talaraka yo merci na ba partage na bino merci ne bozo partager et ça la bien donc babi les aleka mibali quoi fallait kana lobela pona mibali pesa le quoi ezali kama mibali yango na tangi kaka bakomba mibali next time e bozala pona basi please bavie na ngai ona tangi bakombo na bino na ma darling na ngai na tangi bakombo na bino please boye denga bo partager vidéo oyo et comment ti kuna na ti na bato ba osala bozoba merci tolanda vidéo bobimisa ya Gabi na makambo oyo ya Gabi ayebi liwa ya Diana te eza na para moko te akolinga mwana na ye ya moya mwana ya botina masama makolo moninga na ye to relation na ya bima na ye aotomboka eza normal ya Gabi akende nango bongo ya Gabi makilo lokola nga ya Gabi pe aza na kanda ya Diana te netinga gana Diana to banaka te mais frère zaka na bongo na mona ka ye
et nous était sur le secteur dans la haine na été donc par moko te kolinga mwana ne na muzoba yango ya gabe kinende kindeki wana ya gabe ka Diana te ona ko yoka tutu ko ya gabi ki aza responsable de Diana na ko ya et oza mabe sois sûr mon toi supporter nga sois sûr mon toi supporter nga ba nyanga la kata musuba benga nga tendresse ba komene bozo kufe bele po anini so ponga na peso réponse nini ponga na peso réponse nini yong to benga yong wa mobalo benga ponga na peso réponse nini et puis ça na France ponga di binga na peso pona na kanda ni bela France makasi na ko ga atel do na ko tobola peta na tobolié OK oh tu vas le cimetière tu vas qui sasa wana tu vas qui sasa ba couvrir ba comédien mais non oh maman chérie tu faut que la mérite oh où allons-nous non oh bengangai po opa okabona biso mawa ko to ela ngati tendresse ba comédien ba kufa oh ela ngabona ndeni ba jene ba no ndeni. Oh, maman chaka koufaki, a gagné la mine na yi. Diana Koufi a ça qui AVC. Là qu'on se dise la vérité. Et lelo, non ça no biti AVC on est ce que utaki. Oh, inanga ininga, oh yo finga eh. Soki suto oza toro za yuma. Oh finga na foko to na yo finga na vrai compte nanga. Diana Koufi. Ba comédie beaucoup Koufa. Te ba comédie beaucoup Koufa te. Diana Belaki. Si tu vas Belaki parce que tu comme étape AVC, tu vas avant AVC. Toba non pe so mutu akufi akoma mutu malamu bongo te mais pas nanga aza mutu malamu te to ba vérité nga Diana te akufi to tko solula Diana te to zala ba pire to tko solula ko to tko solula to ko beba ba te ba wali mobilité to ni mobilité ko la mobilité ya la mobilité to voyage c'était en 2016. Hein? Naza hypocrite. Tobana Dianate. Tobanate. C'était en 2016. On a un lobo. Bah, tu n'as pas de comment même à mon loba. Pour n'en intérêt au constaté. Nae kolobalikambo. Nae kolobalikambo pour ba benge bele. Tendresse ba comédie ba okufa po anini. Bo okufa bo seke. Ma belle no oh ma beni. Oh, chien. C'était en 2016. Président Gabé aussi du 15 au 15. A Ben Sarabiso, tu voyageras à Pouloulou, tu voyageras. Tu es Braza, tu as acteur na biso Morigo. Tu as kanae. Na délégation na Diana Zarape na mutu manda obeta na ye. Na otanga kombo ya mutu angote mais entre to voyagaka to yebi so na privé tout na na oyebi so kombo te donc yoka ka ndo yoka so na privé to mama na finga o donc yoka ko bango so yoka pona obandela ngote Diana aiko linga délégation zeka aiko linga acteur nanga ngasko na sepele na eloko wana te mutafunda ke eza pululu asinga mutandra meta Diana bondeni ni yaki tuta to ina délégation abeta na mutu na bisoti obike so munde na yoki ke Diana abeta bo obite sa fo asimo na mama tika na yoki comme tu sais que hôtel moko te Diana tu sais moko hôtel moko no hôtel moto zalaka no tanga ko ba tunyo surtout te mais bo yebi voyage na oloba. Pour la première partie, deuxième partie, ya. Na fingate na la vérité, mais si vous poussez dans la fingate, si vous avez les ko contredire na ko finganga, na yo finga mutwana. Pour nous organiser ensemble ma coloté ça a. Oh, bolanda. Tout ça qui na Brazzaville, précisément na Kombo. Na Kombo wana, biso ça qui loger na scène ba Diana. Acteur nanga azaki na kombo mais est-ce que tu as likolo na hôtel mtu hôtel moroti
Top pour le bisinga. Tant à bisinga bon, à bisinga, tout le monde dit, tout enceinte au jour, hein. Et au jour, tout le monde dit au jour, et non, bête la scène, j'étais. Et non, bête peine à boulot. Et puis, ça, maman, tout se tourner, n'a qu'à la canda, n'a compris qu'il dit, reste la canda. On a dit, comme on a pourquoi l'élo, il est bagata tourner un ngabi. Na yo aussi, ça m'a qu'on a un moko. N'y a qu'on a bagata, on va dire, logé na Roy, na Flat Hotel. Nani Antoine. Maman a beto en 2016. Na Antoine. Qui n'est mis 2007, 2018, 2019, 2020, 2021. Toi, en 2000 combien? 2021. 5 ans qui est mis qui toko. Boy, les a. 5 ans. Neko Yakuna. Neko Koutana. Pour faire un PC mbote. Mao Give. Ma grande soeur chérie Kamata Bisou. Yé, qui n'est pas logé. Avec point noir na ndenge na yek na délégation te avec na ndenge na yé avec na loko na Roy ba tozaki loger kuna eza ye bakata buyi ye Diana na producteur na moi sa producteur ex moi sa producteur à l'époque na shoga ou ça na sécurité na temps à communauté na foule était nya soso. To bana pena yete mo mbali moko eba yebi mais na tangi comme mais soka leki kaka aye na oya soka ye na ye na oya nga jete oye na oya ndeto ekoma na ekoma wana na kina teni ya bitumba na beti poda fongola bona kuti dena kina kata toilette na lande kuna e bakata kenga na bona dona sala de da beta kaka diana ba makasite Marie makasi na songi et puis c'est quand na benga kutu Ange Maisha ngata mutu na bino mutu na bwebwe ya to supporter kaka mutu sa ba defone ya cha na sebo na mboka mpai ngata cha na sebo na kwa kite ndene ko sa bitumba kuna dana kimaki ngamona ni kate la mana ngamoko tout le monde amone ngamona ni kate la mana bike ya futango nde mao honorable mao tuna yesa bino yenda bite sika ngana ufuta mawa batu ma grande sœur abimisa mbonga pesanga abisa le même temps pesanga lobi nango après du jour moko producteur de la saison à Braza yesiko avec Olanda Brazzaville ba mo loger na Brazzaville tout na point nord titre ko zon na biso bandana tilelo tout kala lo bana tête blocana tout so la tête mais grâce à la haine na mutema comme la bête na côté moi de mbata na la haine nete metelo banaka te OK ilo esanga na yeto banate pour na reproche chakaye na c'est pas na alta maintenant moi na groupe ya mibale qui songi ya tout la vérité oh mon nga mabe telinga te e ofinga e selinga bien telinga te ou et là on est bomi Diana zaka na relation na poto yo bi pa ya poto ko ba tout finabino au moins to ko ba na Diana te fa ka zala ka na bomoi na mona kaya ta pona mona souté na to lo ba na te moi je suis comme ça a to no ba te na mono le ka no mon émission o se émission Nathalie boy bravo Moussa bien tendresse Yagabi mutabome tout fino so gabi mutabome Diana yagabi mo ne gabi dan doki mo ne kuluna bokeba na yo ko ni yo so dilo to 600 awa et lo ke bomi Diana ezani azaka na relation na emoko après na ke na ya yagabi na Diana OK toi t'es bon non kitoko bo supporter nga lelo bo supporter nga bibi kana ba vérité aki na relation selon ba rumeur ya ba proche na yi aki na relation na emo ya poto yo mbala poto on ba ezarandeni soki lelo soki mali le côté na mutute ano kitoko mbala ngo pe azaki na relation na azaki marié et qu'on se dise la vérité yenda soki Diana na charge kolia Diana makambo Diana kulia Diana mama Diana oye zo ibonga matekiti ngana yibita ka ko boya Diana on boya Diana e komia Diana ngana stress
ba théâtre doit benga sur ba tournage vraiment té des ala kalawana non ba benga ba ngo isouté on tapé bana ma mona to zo diplôme amutu après na ba pe ola ma Diana asuka OK amutu maintenant vous déranger Diana a fille des caractères là des caractères ndeni Diana soit yana bien olubati Diana ton azara aussi comment mais soit ligne na yo au fond amela yo Diana photo bo mona ngana ona otana miniature suki na zama mutu yenda tisanga suki wana Diana aza coiffeuse yebo amitisaka ami plantaka ye moko Diana ami plantaka akina dongwana et puis akabaka eso azana ngwa peso ye moko o sengete ko to akabela ngapi na kabela ko to na OK so so ga ando buda batu so ayebi ote bo so la te Diana obomoti o tuna Diana te ando talo ko muna nye ndio muna lo mo boye lo mo tinete Diana mais azaki mwana malamu défaut n'était ka sungi pe aboya mobilité ce qu'on bine wi so alingi na aboya meti défaut n'était ya mwana bolamu na ye asekaka te bolamu na kabaka so alingi ya kabene ata muninga ni mwasa wa kabelo azali evidente ko kabene ti sœur et sœur quoi na contexte wana voilà au comprendre ma betali yo ngana kozonga na soute ça lobby te kozonga ce que tu continues ce que c'est mobile yango apoto abenga Diana ngolo to leka na téléphone ko so ba so na Diana ko so longa ko so azo soani sai mba poto ngo so so basi trop basi Afrique et mon ga go soana ka le boza bien le ba créer problème ko boza bien donc mabe donc moi to mon ba ave na biso la banzoto et puis biso to la boza et ba production voilà ave na biso ndende ko Diana tanga zu téléphone ba osola agangi to ebite o mobile ba kine na téléphone ndende ko Diana saki nini akui ko akui tiba ke no hôpital déjà saki ave sa kota ki koma boyoki ezate ke ba communier ba bomi Diana non eza mobali ya poto mobali yango poto photo ye makombo na ye aya okunda Diana soka ko kunda Diana te to aye abi bimisite po fami bimisanga na so pe papa yo o ki mobali ya Diana soka mi ba o mi bombani ndo mi bomba na poto wana mi bombani conscience et zéro tranquillité et puis o yebi mwana batu le la comme état wana ti le la ko na sala beleza yo oko linga il faut ko asimeti na suka yebe gain fara boye ko boyete yum de no so wa papa ni mama na e comme be bon ko zo peka so ma bata kufit ato bata ndoko badola la to no mona Diana et il faut pas sokola il faut oyo luka ka comédienne mo il faut les gaper na télévision de ba sokolo yo ndo sana ba sokolo pe ba sokolo mais sinon te ozana botutu et puis na on la kero mabe mobali wana oyo ba ndoko mo na victime mo le gante vo ko luba o luba na mona bato sala avisi sur ce ngo ezana ngo teke ba comédien bon kufa non meilleure analyse ngo yo na sino vérité tomo ke na suka o bola ke za ya gabi oh mais que bien normal mama nini ya kolinga mwana na ye na bandeko ba do benge mwana akomba mwana bo olinga te yo weke be sopela kate eki e matie kite simbi na Diana pona mwana ya Gabi so boko na ya Gabi na nini boko na ya Gabi azama kilo ko langa mama very ototie ko bonga la kosi tonga la kosaka na bi vérité bolongo lo ko tse bo mettre ko tse Gabi na busoto te po so baleka Gabi to ya to kota ni zinaza mwana nga jogo bongo bon exemple quoi Yamado Karine Yamado exemple to Mir Malaka non to Aminata son père
allez Vodi na nganda za mke na ba tournage bo me ma Vodi allez lolo to Aminata to Yamado to Blani ma frère nani okoma mana mwana ngana osepela te oh non ça la 5000 émissions et normal parents sont sepela ngote so ya gabi place on a gabi ba gabi la katana ndeni non liwa ya ndeko Makila Diana et outi na maboko ya mobali ya poto. Et non, pas ya Gabi, et non, na artiste et comédien. Là qu'on se dise la vérité, ok, wesh. C'était Thomas Bissell qui parle. Du coup, maman coûte à la Chine. Oh, comprend une analyse dans la tête. A même en selon y a géré un mot. Inauguration d'Akoma UK, collaboration Tozako Luka, solution, Kaka pour l'intégration. Oh eza, Anita Mavita show, Bobo sana, kosa bonete. Oh eza, Anita Mavita show, Bobo sana, kosa bonete. Butalaka Anita Mavita show.